Mbote mingi da famille, bambote na bandeko nyonso bolanda mama Nicole Moisanza. Oyo bosepelaka na émission na nga tozokende wapi, émission tozokende wapi, eza pour na changement de mentalité, vraiment eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors eza na bandeko belé bayebi mama Moisanza, mama Nicole na kati ya émission oyo na baspe belé. Misusu bayebi ngai na makambo ya bongisa poso, misusu bayebi ngai lisusu na komela makambo ya maki, misusu bayebi ngai lisusu na ba ndena baka toujours conseil consultation. Donc makambo ebele na kati émission oyo na ba témoignage. Donc ba misusu pe baza ko découvrir ngai par connaissance na ndenge ya mutu misusu apesi numéro. Donc o bayebi ngai pour la première fois na kati émission na ngai na lobelaka nyonso. Na lobelaka o etali poso et puis na lobelaka o etali santé. Donc on a toujours pona ko peut-être bato misusu ba comprendra pe mal mona misusu moninga na za teint clair ezate ka pona za muta poso teint clair fona lobelaka makamba teint clair non. Donc na pesa ka concert sur poso na ba famille na ba maman ou bazana bana baza pe ba problème à peau et puis na ba poso nyonso à la chocolat. Donc comment mutu na mutu ko se retrouver même na gel na savon kaka ya pamba ya kosukola. Bonsoir la famille, bonsoir ba maman na ngai et puis merci beaucoup na bandeko na nga oyo boza ko s'abonner et puis nga maman Moisanza ndi na ba toujours na ko bakisaka 1 plus eza ndi na ba okokoza la be otongi lamba na oneti nga na tongi elamba na nga boye pantalon taille haute siko emisuza na mbongo na me uzuza nga fantaisie uzoba mais omoni mninga moi c'est misusu moi ba fête ezozonga na mikolo bientôt ba confinement ko sila omoni mninga moi mais moi so fantaisie kitoko nalinga ka bague tonda bwendenge tondi mama Nicole mais na kozwa ngo wapi bon awe pa na ngai ezali référence okozwa nyonso tu oyo emsu mbongo na yo poste komaka partout tina ba fin fort kuna poste komaka nango okozwa na yo mais basila ba perike oyo boye ndenge nini tunaka nyonso tuna mokili. Donc o balbaka kufa soni komona passe. Bonsoir la famille, bonsoir ba maman nanga à moins que mutakosi yo neti ba maman bande comme sous ba po ya pembe en tout cas bazo kosa ba mususu omona yaza coach aza poso atela na ye mendeli batu bazo somba banga pa nanga batu vraiment ce mutalobi a sombelo kwa zo telati. Voilà pourquoi na ye eza ça dépend loko kosombela soko sombi de ko la terminator ya mukebo moko yo sikoyo osana besoin otakata ngwa mais eloko moko oyo okotelate mais naza toujours koya naza vraiment koya ndeka na lukelaka batu misusu ba technique yango mo nazo bake mutu misusu akokoza na makoki mais aza na moyen te. Donc na bakata ba YouTube ya ba émission ezoko permettre biso vraiment to sunganaka et puis mutuna mutu mona mutu pas ko changer alandaki moi vidéo moko boye alandaki moi nini maman moko maman Nicole la kisa ba fantaisie za ya koteka ba fantaisie ya kitoko vraiment ya ba ensemble penza eza ya makasi. Donc omoni na mona ki pe maman Nicole ngeza na la kisa natinda mbongo na ngai maman Nicole sombaki nini periki ne alukelanga periki wana vraiment ozo mona. Donc mbongo oza na mbongo mais okoza pe na possibilité tem sous ma coquille mais ba internet telanga tout à l'heure dans ma parole Camille bi kala ndenge za na banda ko tia crayon on dirait na za na mbandaka on dirait donc ko crayon na ngeza ki soki na tie crayon awati personne tout na banda ko tumbata bana lui fait le pas sata crayon mulai na ngo on dirait nini oyo nini oyo bana banda ba oti ko kotumba wana nini eza ni soki nini bato ba français bo bakela ngwa omoni crayon nanga soki ezaki bongo soki crayon nanga na bandi ti eketi place na zai kotumba kata bana life crayon mobimba. Donc batambanda ka kutu bakosa ya basankusu mais ko lelo grâce ya ba YouTube oyo bato mingi MC banda ko loba internet ndenge za wana eza ko lexa tante bebele ndenge na ba internet a bozu ba solution misusu même na ba santé misusu akomona lelo boye maki azomela misusu akomona pe lelo boye misusu azaki na mbongo na ya bengi ma Nicole fantaisie wana oyo lati ensemble à rouge wana za po eza ya koteka na za besoin nango bala moko ndenge za wana ba glycélio yango pour ne pas nga ba biloko eza toujours na talo malamu et puis na ndenge na prix moko raisonnable neti oyo moni ya fantaisie bracelet. Donc nazo yaka kaza biloko matoi nango na bagi nango nazo yaka ka neti o siko ba foulard na biso eye
ozomonde nazali koloba toujours que non awa internet ese osungi biso na makambo ebele yango ntango okotaka internet na yo ntango ozomona bavideo ya bato baza mwa intéressant bazoko intéresse omoni mama Nicole mikolo akoti te soki omoni kaka mbala moko na koti alaki yaka kaka kuna kobwaka mwa miso kozwa mwa ba implice na yo ozomoni ati oyo fulard odi ero mais eza monene tala na bamoi bandi boye mwa robi na mwa kobeti mwa robi na mwa boye eloko matoi nango yo olingi okende lisusu lifelu yo moto ozwi no délivrance ero ozomona okangi mwa style na mwa boye na likolo meme ya robe meme na liputa boye eza bacouleur ebele mais 10 euro talo malamu mais yo koko okorevendre yango ngai nalobaka nanga vérité oyo eza bakado mais yo koko okorevendre ozomona ndenge eza na sachet nango oyo ata so na baplace ozobisi moto 30 euro oboye ete biso maa Nicole mais bien sûr ngai parce que na tiaka ngo baprix oyo po na comprenaka bacliente na nga bamisusu omona sa sombi eloko asa 50 euro oyo kobakisaka lisusu bamikumbu omona kaka ozoede kaka nation ozokoede sem bandeko bazwa quand même oyo nyonso tu bafulard na biso ye malgré lelo na ye na mwa technique makambo atashe oyo makambo baposa banoir bato misusu omona boya te maa Nicole noir ezozala kaka donc vraiment nde nalobaka na bino kobongisa poso eza kaka ozala clair te mais komisa yango ezala soin ata mwa noir boko esalite moko noir ezala soin eza facile te eza batechnique mais soki olandi mpe misu bato ozomona bato biso bazosala balive miso omoni moto atela akope biso te zwa nini oyo serum oyo nde moto esalaka boye ozwi glutation osali boye nayebi biso mafuta pamba etelisaka te mpe ebongisaka kaka poso te nazosala bino mamasolo soki moto oza makasi no na batechnique ya basavo te waya ozomona olanda moto wana obanda kozela longtemps ozomona tokenda na malemo bafulard na biso bafulard oyo mpe fulard nga mpe bazosalela nga mwa eloko ya likolo nalata mwana ete mais eza bafulard donc baprix nango toujours kaka bamosusu nauti kobwaka donc baprix moko donc oyo yo moko mpo koki korevendre nde nalobaka ke non bamisusu bazolalama masolo bamisusu bazoya mpe nsima yo moto bandenge nga koleka kolanda nga kala neti mama moko aye akomi koteka azwi kaka komese maa Nicole nga kutu na bakisi yanga ba 30 euro bato bazosomba yo ozokolala internet eza po epesa mpe bato quand même mwa batio ozomona oyo nalakisaki dernièrement bafulard na biso amoyo ezobanda bafulard na biso yango eye bamama nango bokomandaki bafulard na bino bafulard ezali bacouleur mosusu mpe eye ndenge eza wana bacouleur nde nauti kolakisa bino bacouleur ya baete olati mwa robe na yo bacouleur ya baete mais apart wana okota na vraiment na mama na biso mama na likambo ya sujet vraiment na yeli mama na biso baafricaine balingaka maputa biso robe na liputa ozomona foulard ya 10 euro ozomona donc foulard na biso otiango mwa likolo yo wana miso ezano na mwa parki no boye ofandi nga nakangi yango okokanga ngo boye ozomona meme na ndenge ezali na ndenge ezopesa na couleur ezopesa na soie 10 euro ya pamba donc bafoulard ezali ndenge eza wana malgré eza ovumela te bandeko eza meme na basachet nango meme ya bacouleur ebele epuis na ndenge ya batin bafoulard vraiment en tout cas ezali joli apart bafoulard wana kaka yango nde nazoloba bato mosusu baza na bapays mosika esika bafantaisie ekomaka te na sens ke mosusu fantaisie mosusu akomona neti mpenza neti mama Nicole alati boye nalingaka babage etondi liboko bozomona neti ensemble boye na bracelet nango na kozwa wapi moza na mbongo na yo mais ozoyeba te ndenge akozwela mona bafoulard na biso yango oyo 10 euro ozomona yo ozolala kaka miso boye kokozwa no bafoulard oyo oke mpe korevendre lisusu ta ozomona bafoulard oyo mwa eloko no moko ya orange boye ozomona ata mwa nini na t-shirt boye na ete yo wana okangi nayo kangi na mwana ete na yo mwa mina likolo ya robe na yo donc bafoulard yango wana osala no bastyle ebele epuis eza bafoulard moko ndenge eza wana ya tendance toujours apres tokoti lisusu nazoya makambo ya masolo ya poso mpo masolo ya poso eza masolo moko la famille ekoosilaka te epuis masolo ya poso eza na lukuta mpe makasi so maa Nicole yaso mais oui omoni moto surtout bato batelako bato batela union européenne oyo ya biso
soko moi penya muto zo bisolo e mo ba tione nga la bisela la bino ba muto aza sincère so la kiso ate lui Dieu so boka ngo boy asi boka ngo ba bilo boy ba tu so ba tela ba linga akokosa yo ba montagne net la ko découvrir moi simoko atela penza eloko ezaka mawa parce que bato mangala bato so mona za confiance en déconner muto mangala ta kepa ba bikolo wana parce que azo ko envie azo mona ye ka tela moi si wana a baby si po ye moi moi si wana za na bandute kata kata yi akola te même eloko aboye te nenga na lati même na ite okukati bandute kata kata yi sikoyo oyebi ke déjà na sauvara fi moko boye isa mo boye atantine mo boye angolaise ake osomba ngana fiana to coopéraka ake osomba iloko pa fiana oh na mo tantine o tellement na ba bouton ba tache ba noir sikoyo ye moi si azo proposer carotone siko carotte na ba bilo musu ba sali wana na savoir carotte na ebisi ka na kode na lingala na biko zo ngote parce que yo no ko zo sala ba réaction ba bouton makasi na ba tache boy soko meki na carotte o meki na gamme na ngo bima nengo ngo zo wana okolela poso na yo parce que biso ba noix carotte surtout bato mingi batiser ba base ba carotte ba carolite na ba l'huile nango ba musu se pesi ba retour ba tache na ba bouton obi ke moi swana bia maman mani kona bise zo mafuta keno meka mafuta eza sans hydroquinone et puis ndenge eza wana ezali na ba produit eza ba base eza naturel eko stabiliser ko maîtriser poso na yo azwa ngo nazo ka fia ngo kutu ya bikolo wana eko yebisanga na kego tokutana na ye weekend na bisinga oh compatriote na yo aoluka yo asengi yo merci vraiment kuku noko na mama Yvonne bon abi asengi yo penza merci donc akomika ka kosoma mafuta oyo o conseiller ki ye abi chance penza parce que tanga na kota ki pa fia ngona muna ka mto mama ngala ngaso mtabengi nga bon seka yebi nga na internet on azomona baba wasola na français na fia Nathalie ka na code na ngala abi makamnyo sozo biso kozwa ngote oh alobi eza bienga bi kozwa yango te omoni nzoto na ende ezala banduta kobeba ndebe nazali koyebisa fi moko boye fia na lelo aye lobi pa nga tala banduta sikoyo azoko avouer que non comme mwana ya bikolo wana abeta tonga comment se fait-il yo beti tonga mais ozotekela bato ba produit zo ba que non yo posa elaka yango donc ya moni bato ba beta ka batonga ozomona penya kotela ya ontonda lobaka que non ngai même maboko na ngai pendant ba live et uta koleka ça fait ba année bana mona ba poso ndenge terminator ezolongola ngai na baki tokobonga na bino nga na kobonga na bato misu bazo utiliser terminator nzela moko kaka na live kaka ba misu babande komona pe ba misu na Suisse ba mona te na nga ndenge ezala na ba évolution je sais tonga koki jamais ka kolongola mutu ba poso ndenge ngai banda kolongola donc faut vraiment que ça très attention surtout ba maman na biso mingi naza komona boza vraiment trop excité komona surtout bato bolingo mona moi c'est à pembe te o mona o te muto pembe non nga na so sabino masola pour se fandi na ba savon alors au moins pourquoi ce que pour o eza ba biloko ya ba maman na biso moko na zo tindela bango na kina no nini boye na tie mo mafuta on sabino ba fantaisie nanu fantaisie lingi nanu elongwana na vana kota nanu masolo ya poso bon po masolo ya poso eza eloko moko ba poso bato ezo kobonga me kuku kana na malia ezo bonga me eza na bato mosusu baza na besoin bomoni ndenge moye bandi po moye bandi o nga na tongi si pantalon taille haute il faut ozoka pe modèle mais liboko moko oza no boye na ete oboko benda bo matisi pantalon mais basaleli yo panti les femmes taille haute pour ozwaka mo ba fula ya omona la kisi ba fula yo zola na internet ngai il faut yeba intention que internet yo te menga na ba kubongisa maquillage te ngana banda ko tia maquillage on dirait muto azo tumbela sata makemba na lifelo on dirait milinga makemba na zo banda ko bongisa nga bani talati otie crayon wa crayon ke imbandaka oyo mususu ke iba sankusu ozo yeba kutu tendo ndenga ko tiela kutu crayon te mais internet yo mais yo zola oyo boye bazo tekelo na 10 euros soko yebe ko somba ngo ebele oza pe na prix na oyo eza ba foulard otekela mutu yo oziongo na 10 euros na ba ete boye mutalati mwa robe ne boye net ngana ko tia na nga boye otie boye mwa tala ba couleur mpe ya kitoko mais 10 euros talo malamu ozomona yo okolala te ozomona ba foulard ezaza a moni ona la salle oyo kutu net ba Nigeria tandenge panzala munene ozomona ndenge ezokende panza 15 euros mais yo ko keteka ngote ba 30 euros yo ozolala biso ba internet ya ngai soki ba internet yo te
nde kobongisa meme elongi nayebi te nayebaki yango te na banda kozwa mpenza omona bozwi mwa nini mwa ta na yo bozo kotala bafio mpe balakisaka bato mpe koma kobongisa mwa crayon nzambe apambola bango pase ngai elongi nange ezalaka awa koto mbandaka koto basankusu omona misusu crayon ndenge eza wana on dirait comme si on dirait Satan asilikeli ngai natumbi taba bien tala crayon donc ndenge eza wana oka mama mungala donc kosa me ya mbanda ya lifelo siko etala ozomona mutu amakiye mpe bamakiye te me ye moko abundi mpe akoki nyonso to ya internet me keba mpo kobeba mpe na internet awa mpe bato batela bamisusu bakotumbi biso mpe taba na lifelo neti baje kaka na internet ya mpe bazwi poso na yo ale bakomisi yango ndiri obutaki kosala soki yo mois de la femme moni ngai nazolata boye ondiri kuna na lifelo kuna babandi ya bango déjà le 8 mars na bango me nzoka te me poso etumbami siko masolo ya poso yango mona ina banda nanu nalakisa biloko matoyi oyo mpo masolo ya poso na bainternet oyo eza na balukuta moko soko ozwi bato aserie te neti babiso boye okolela bato batela bamisusu mpo bazwaka na bango balobaka na bango verité to matoki tokomona mutu moko ta koya koyebiso verité keno ngai na bato mingi nayebisi bango baverité bamisusu ndenge eza na bakomineti ngai oyele biloko matoyi misusu za ozela nalakisa biloko masolo ezali awa internet awa eza makambo eza ya bien bandeko na ngai bilo misusu bolala nasepe na mama moko akoma koteka crème moko nalakisaki ya maboko na afrike crème wana tosombaka yango 1 euro ye sikoyo na afrike kuna akoma oteka yango abima nicole na ya makolo bozala nalongola oyo bracelet eza mpe ya koteka ale moni nafungoli ya biloko matoyi oyo nalongoli ale toza na bracelet na biso omona boza na pays mosusu oza na soirée boye tolingo bima na papa oza na fantaisie te ozomona mais oza na mbongo na maboko mais internet oyo permettre biso lelo toyebana na badirection boye ozomona biloko matoyi nango yango omoni oyo eza biloko matoyi ya vise moni biso balingaka baki wana etondi na liboko ozomona moni ndenge baki etondi nga na liboko ozala na biso bamani ko pusana na pembeni po tomona bien voilà moni fantaisie na jini olati mwa jini na mwa talo ekei ozomona tala baki ndenge etondi moni biloko matoyi tala oyo mpe ndenge eza wana babracelet oyo mpe eza babracelet moko kitoko ozomona moni bracelet moko kitoko na talo malamu internet oyo ezaka internet eza elengi nazobisa yo internet eleki semulu na kitoko na façon moko kosakana te internet eleki semulu na goût grâce à internet bato ebele ndenge eza bazwi balui juste bamisusu nde eza bamaboko na bango etumbama biso nyonso tuna natumbi taba te surtout ngai moko bona nzikisi taba sata omona apesika punition ale valaba kesa kefukama bageno epetela punition nga nazalaka nango kotumba soki nini kuna na lifelo babouchon kuna na lifelo bageno ezalaki mwindu sata amonisanga mpasi na kofukamisa bageni mwindu ondire nga na bandaki nasalaki nini formation ya enfer yango ndenge moto yango ekozikisaka bato lelo bageni oyo epetela soki bagrâce bateknike oyo nazoya kolakisa te mais bageni oyo etela te ozomona yo kasi olelaka poso yo moko meme nga moni aza awa ndenge eza yebango nazalaki de nationalité ntango nabike mutu azali kosimbela komando minduki c'est bien moite maboko mwindu ndire sa nzunga ya madeso basoda ozomona tala ozomona bafantaisie oza mwana mbongo na yo motali mpo batanti mosusu omona ye wana na feti mpenza propre bafantaisie bien bagetone na maboko nde bamisusu balingaka bagetone moninga mpo mwana tu na yo osombaki wapi na moto ya place asombi abosani omona mpe misusu mpe boye azolingane kaka te bakoka mais awa ndenge ezala mama okozwa na yo mbongo na yo batielo na kati ya koli na yo ozomona bafantaisie ya kitoko boye tala bracelet ndenge eza wana etondi maboko mo ndenge nafungoli yango bracelet ya kitoko tala babage etondi maboko moni ya ngai tala na bacouleur ozomona awa ndenge eza wana mama biloko mosusu ekoya jeudi parce que bamisusu eyaki tellement nazalaki na bacliente na ngai ebele na kotieli bango na bacarton na bango ekei déjà
moyen donc na lakisa bino ba biloko monsieur belé zate oui na bosa ni kutu lakisa susu o biloko matoi si la biloko matoi yo monsieur na na ye kolakisa yo technique surtout genou nga genou na nga na moni yango kaka année oyo epesi nga esengo parce na bi année okolata moi jipa lipute genou ezalaki ondire nga naza kosalela sata babouchon nalifeli ta ozomona okozala bino mpe na style ya babiloko matoi boye talo malamu ozomona mais omona boye oza na mbongo na yo ozomona biloko matoi omona boye oza na mbongo na yo mais ozoyeba te kosombela wapi ozomona tozovivre nde eza une seule fois parce que soki olati makambo ya corona bomoi nde natieli bino ndenge corona azobinaka kuna corona mobimba bazolukaka ye na banini oyo na bavaccin mutu mobimba akomi kobina nde kuna bi yo corona oyo ondire biso tosala nini nde ozala ozokobina okozwa mutu te nde oza osi oeshue bon famille asikoyo ndenge eza boye ngatana oyo po ezokende mwa style na ndenge elamba awa ndenge eza yango nga nalobaki na sere moko na bi internet ko eleki mipanzi na goût internet oyo ezalaka kitoko donc na internet oyo lelo tozwi babiloko ebele mosusu ofanda boye mama niko abaki tomela mai ya maki ofanda boye mama niko alakisaki boye internet oyo ofanda mama malgré mpe tozala baescro na sens ke moto atinda mbongo mama naza besoin babracelet wana boye naza besoin ya omoni oyo neti couleur oyo kitoko mpe mwa moninga atini mbongo na ye neti bato mosusu ya bainternet mpe bakoma kobebisela bato mosusu mosala mosusu ale mbongo ya moninga c'est pas bien donc il faut vraiment tout ça na ba confiance c'est très important bon à poto eza passe alors nangi quand même na sala moi révision moke la famille révision moke sur makambo ya poso obi ko sukola tâche ko ba maman yanga c'est que j'ai remarqué eza ba maman ebele vous avez besoin que nous susu oza teint clair mosusu omona kotela na yo na liboko ebandi à partir ya katia awa no nyonso tu eza couleur moko te parce que eza mwindo na sina betaka sete na makambo na baka ba maman kopakola mafuta ekoteliso te secret ya kotele bandi na douche ezali savon ya kosukola bamama yanga mosusu nazokomprendre te omona boye yo ozomona ngai lelo boye nga mpo mona ngai baresultat boye na dépense ya makasi bambongo ebimi mpe ntango nazosomba par exemple mafuta na ngai ya kopakola place nasombaka yango mpona ya koprepare yango namona réaction te keno mbala moko ata mwana mwasi oyo ntango nasombi mafuta na ngai eza te kasalelaka ngai non mafuta vraimen nde nalobaka koosomba karolati na yo aliyo moko obandi sikoyo koprepare yango donc obandi sikoyo ndenge eza wana kolamba yango lisusu propre alors mafuta ata eloko oyepa nango lobi mama Nicole na besoin ya terminator bamisusu nazomona aza costaud osobi terminator parce que deboye esali yo 50 € moko oyo na baka 50 ml yango na 25 €. Sikoyo yaya ozwi kaka de net namonaki mama na nga moko malgré na osala même moi nini oyo moi révision oyo et puis pour la ba maman mosusu ekoma kobetanga mabaku ekoma quand même ndenge eza wana kozongisa nga quand même lisusu sima alors que mosala eza ebele toza na ba révélation ya koloba ebele mama solo eza ebele ta lelo tozolakisa ba fantaisie po ba mama ka bozala bien poso ebongi obeti mwa fantaisie na yo ba foulard même ya ba 10 € ba biloko misusu oyo naza kolakisa misusu pe eza nanu esili te mais le problème eza ba mama bwa misusu bozoka bien azobeta sete oyo ke makambo ya poso na yo ntango okoti otraite yango travaille yango kozala maboko makasi te parce que ntango yo ozokoanvie ngai poso na ngai oyo ata maboko et c'est pas déterminateur mute comme ça maboko po koma bongo non na répétaka yango mais on dirait ba maman misusu ba comprendra te on dirait ba sara yango na nko parce que muto za costaud muto pakola produit mais awa na kati eza pembe koto eza bandwango lingi nyonso to eza uniforme est-ce que la famille na déterminateur aboye ekoki vraiment kotia mutu wana uniforme eza normal te alors eza na bato mosusu ntango nalobaka bopasaka na baconsultation c'est très important parce que nga na préféraka kutuko ntango omoni koza na besoin vraiment nzoto esukwama alors komana makasi na basavon cortel lukata mutu bongo ata naza na bato mosusu na basuisa mpo ngai vraiment lukuta mabe te yango naye kopesa bino proposition parce que
savon cortel na l'huile oyo eza kotelisa makasi na façon moko osakana te. Alors nga na préféré que non na savon cortel lokola na tekaka ngo na prix normal, na préféré lokola bato mosusu na ba pays mosusu baza na possibilité te ya kozwa l'huile juste oyo, na préféré na sala bino yango mélange bala moko mais na fixer prix nango. Parce que ezala bato mosusu baza na ba poso eza makasi. Eloko na marqué na ye na savon cortel baza na puissance makasi ya rapidité. Boyebi nga même nazo balikamba genou nanga la famille ngai na lobaka ngo vérité Dieu me voit parce que eloko nyonso na monaka honnête na ote koloba mwasi mona bi pourquoi biso ba africain ba misusu boza mte malamu te boyebaka ko saisir grâce te pourquoi nga olio bando ko envie ba mani kolo teli lisusu mais na mbumo ekotaki na kati ya mafuta mikolo yo na yeko bimiselo na bite ndeko moni na bakisi te boy eza tonga eza lisusu babiloko na nga ba capsule te ba makite na bakisi loko muto atela mususu koyo yebiso te ba misu batela ba oyo peso ba discours bele na ba Facebook mais au moins mutu pe tango bandi ko meka tonga mani ko azaki na raison anet se mo ka somba ka mani ko azaki na raison ko tonga o eza makasi nga bandi mona donc évolution nyonso mninga zo ko expliquer mais pona batu mususu baza wana ata soki bozo ko ndibate ezaka problème na bino parce que nga o ya ko respecter vraiment o naza koloba ba misu bazo mona ba réaction vraiment mais ba misu so boza na bino pe ko ndimate po boyebi ke bato apembe misu baloba la vérité te oui nazo comprendre que certaines personnes parce que ba fille misu baza ozo mona nazo teka ba biloko aza coach atela mais c'est pas ba biloko azo tela abeta déjà tonga atia déjà tonga parce que soki ba biloko na ye et zo sala ko comme ça mutu bongo donc bato pe basomba ba biloko ba comme encore ponga naza na bato ngai naza na bato esoki na tie bino 3 personnes ba dépasser nga baza naza na moko ko na Londres quoi comme jaune nga moko na fanda ko na bi yo élève le mani ko la zo na linga ki boy parce que nga musala ezaka avec action. Alors yango mona zo loba pona ko faciliter bato baza na ba pays place ba lui juste ezate. Moi, je préfère encore na salle au mélange. Na salle au mélange avec savon cortel. Na lokel au cantine parce que na yebisi on déco. Na lo barango. Omoni mélange à eau. Oza si na besoin mafuta te. Parce que ça l'huile mobimba, l'huile na pour savon cortel peut ça déjà na moi l'huile. Siko ba vraiment na bi ba biloko ni na tira na savon cortel. Eza ba biloko moko naturel, mais na sala la kenon po et sala kenon pour sa moto ani za lisse. Yango moi batu mi basukona na ba savon cortel baza boza bokoro loba. Eza na moi lui les autres aider vraiment pour ces alice oyebi soko za na oyo ata na ba moyo ezo bimoyo ya beto ezo yo ya ozata na besoin ko ke nous sommes mafuta c'est pas ba ivoirien te ba commandelo te kaka oyo ko sopi ba sopeli yango ma Nicole na yo kinengo lo bezo sa mélange mais na montanga na lingi boy ba saleli yango vraiment ba sopeli yango penza ata na butu oyebi tango opakola ngo zela monitenga de ezas ya mama moko tango pakola ngo ko bima nango même na moi boy ta wa bi place zo l'accès sur savoir eza wate oko ya nango isusu ebimo ndio pakola mafuta et puis dans zo wana yé bango mi balé baza une fois avec action bango mi balé baza penza surtout né na lobaki bato boza même na ba noir même na ba mandefu même na mbunzu même na ba tache ata bouton sala kaka portel ya bango mi balé sangisa bango mibale bato baza na ba huile juste déjà baza pe na savon cortel sangisa bango mibale okomona ndenge bazosala musala vraiment kitoko okozala na besoin ya mafuta te savon kaka nga na loba yango na ba émission na ngai kolandaka no bato basala ba live vite glutation oyo ti huile oyo nde capsule moke te wani ya ba accessoire oza pe na besoin yango te de toute façon soko lobi ke non nga azanga besoin komani na nga huile juste ma Nicole bon moi ni na salle na sangisi lui juste na savon cortel ta na parole yango na fani na ngai okoza po lali nango pe na nzo parce que soko lali nango la muki nango liwa ozomona be ndenge ezosala action nga kutu na genou na ngai eloko nini nasalaki tellement genou na ngai sata fukamisaki nga kuna nafandelaki babouchon na ye kuna lifeli kuna natumbi taba mabe nalekiselaki mungwa parce que alekaka bilobela na juste koyo nini oyo genou tala mwindu genou place moko etikali moke kaka po etela nakomasa ndeni mona nazwi ye ndambo nazwi mpe oyo ndambo nasangisa le natiaki yango na ye omonako
ekomi nga baposo ezolongwa me toza poso moko te natindi motu to bato mosusu komona manicole ngai esali neti yindisi ngai esali neti ndenge eza wana nayoki moto manicole ndenge eza wana ngai epai na ngai ndenge eza boye nayoki egrate motu na moto aza na poso na ye ngai epai na ngai etelisi nga oui nazwi kaka cortem na to moke nazwi lui juste nasangisi bango natie na genou na ngai nalobi te kende kotia nameki na nzoto te nameki ndenge na mipende nameki mpe na genou tina kitisi yango na makolo pasi na bi ete ezoya po kuna ezala mwa flash wana bateknike pasi kobongisa poso eza makambo fo ozalaka na baidéologie bateknike soko omoni ke cerveau cortel moto esimbaka mama tika na cerveau cortel koluka mindondo te ngai yango moni namoni keno yango nalobi bato baza bapays misika baza na lulo te moye bakomande balulo eza te boza na possibilité te nga na préféré nasaleli bino yango comme na mélange mpo cerveau cortel lulo ezalaka te eza savon na ngai nasalaka eza babiloko plus bio mais nakoki kosalela bino déjà mélange mais na prix nango ekozala différent na prix ya savon cortel mélange déjà parce que soki naye koluka notion bo ozomona déjà batemps ndenge ekomi kochange kitoko moi ndenge ezokochange siko mélange bango mibale ti oyoka elengi ya poso oyoka pena ndenge eza wana pena yo moko ozomona bebi tuko satan okozwanga te boyebi ke savon cortel mpe okoki kopakola yango na maboko mpona elongolo banoir parce que ezolongola mpe banoir na maboko okopakola yango mpe na maboko neti nga nde naosola na bino boye naza nango moto oyeba teke napakoli savon mais nasolo moto akasa comme si napakoli mafuta lui lo ndenge eza wana kozanga ye eza liwa ya ndambu mais nga sikoyo tellement naza na motema bo mama mutu tinda combien de fois na baki na relaxa biloko ati na yaka kaka parce que mama oyo ayebi alingaka bana na ye ana motema bo mama akokaka kaka te ozomona alors yango nazobisa bino ke non la famille masolo aposo surtout kobongisa poso ba mama surtout kobongisa ba poso oyo nazolakisa eza yango baposibilité bakoleka na nzela mokuse po na mema oyo te na mama oyo eza crème ya soir oyo eza crème ya 17h oyo ya 18h gommage boye toute façon gommage ya nido natikela bino na internet lokola cadeau ya miliki na mungwa na nido oyo nyonso asalaka gommage wana en tout cas aseretrouvaka mais le problème eza okoki jamais kobongisa poso nolobake otela ngwa te soki oza na makasi na savon te soki oza na teknike ya savon te waya ata makolo na yo mwana makolo no elingana nango mafuta te basi baposo bato mosusu eza te nga naza na ser moko asukwami propre kaka na oyo na savon cortel ai moi sanza nga koli baglutation na bino atika yango pembeni nazolisa yo tala lipeka na yo ndire azwaki diplôme nzela moko nanga mpo ondire tozalaki groupe ya bato tokimaki lifeli ozomona bi abi Manicole oyo eza bora makasi donc moni lui juste oko nazolisa yo na bato oyo boza nango te nako kosala bino mélange na savon cortel bao boza d'accord nasali mélange napesi na savon cortel na tieli bino prix parce que ekozala prix avec savon cortel te mais oyo boza nango déjà ndenge nalobaki ke bato ya France Allemagne en tout cas bokota na basite bokomande yango en tout cas neti ngai vraiment na ete nga na yindaka te parce que oyo déjà ebundaka na ete totikaka sikoyo bamafuta oyo bagluta talata baglutation eza sans hydroquinone na bamoya ya poto mama okeba mpo koyindako parce que na butu nde oza soki deso ozwi savon na oyo déjà obeti yango déjà ndenge eza wana so ye kutu na elongi eza nango mabe te bamama na biso oyo bazalaki na banoir na belongi naza na bafoto lelo soki natie bainternet ekoningana avant na ya baprès mais nazolakisa bino déjà baoyo baza na doute te baoyo bozala besoin kobongisa poso na bino vraiment les deux savons oyo ce sont eloko déjà eza prioritaire même na commande soki oza na possibilité te neti nga nalobaki oyo nga na kokomandela yango te parce na commande na bimisi mokanda trop ça fait une année naza affiché na site wana quand même il faut na freiner moi moke mpona identité mpo mondela koluka bayeba mwa mwasi oyo abimisaka biloko oyo asalaka nango ni oyo kutu 5 oyo nazwi ezokende kini parce que bato wana babondeli ngai bamama na vraiment parce que baza mpe bamama balandaka nga ça fait des années ozomona mais bandeko na biso boza na poto oyo bozali na bapays oyo Londres na ba Irlande na ba place musu Suède ba place musu oyo lui juste koko koma te nga pona nga na kokosela bino solution na préparer lele na nga bino ngo na savon cortel soko moni ko bi Manicole soki naza nango par exemple moi ebele
na ko ti lo ngopena mulanga Terminator na ti luka lui lo na mulanga Terminator nga na sali na nga yo prix parce que nga na koki ko commandele o yango mobimba boete vraiment eza pasi na minute na kana ngai loba oza na connaissance pour na bato Suisse la famille ba maman na biso ba noir eloko nazomona mabe na ba maman misusu eza ozo somba Terminator il y a 50 €. Yo lingi Terminator et travailler et longola yo noir wana to et sukola yo njoto wana mais pour na nino za maboko makasi en plus bozo yo ka très bien na lobby que même Terminator a koyo kota na action te tant que leki na lo côté au moins le premier départ eza bango mibale après ni to yo kotia Terminator so lobby que au sukola kana n'importe quel savon ozo savon ya bana ozo savon na Lidl mususu sukoli ozo n'importe quel savon sukoli Terminator eza un peu difficile et s'adapter à ba mususu mona net sali yo net zo yindisa mais comme il faut s'adapter bien à posona yo mais eza lelo te lobité pour o bandolo bakina ah mani comme maboko na nga na moni on peye comme ko ya ko bonga mususu pe au moins na pe bo il faut utiliser ngo ata même 4 ya minene wana pour bano mona ga moi évolution parce que tout ça pour ce côté. Il y a un maman moko, na mona kaya ko commander Terminator, nga so muto ko commander te na besoin de Terminator. Nga na za moteki, on commander na yo, so o sengi conseil te. So o leki na consultation te na otika yo commander. Maman na commander Terminator, mbala moko pon ba maman, bozo kota, bozo ka bien ta on a na lobi ça fait des années que ma solo ya poso, il faut lo wa sukola. Ta mozo mona nga na za maman ya bébé, wekele. Na uta kobota mwana kuta sali inanete mozo mona yo somo yo omoni nga kingo na ngozo mona ngoba noir moko ya ba masque za wato ozo mona mapekane na zoto mbo moni ba non d'abord tant na uta kobota na bimi na kota na douche na kangama gommage ya savon na isi mama na bimetanti pona ni bozo ko ambete ngai ngana zo bana ba live ke non soko za na besoin poso bonga meza na eloko moko te moi sana somika biloko azo ba siko ya moko atinega photo on a pakola ngonzo to Terminator esali nango eloko te ngabi mama so o moni ngana loba kolanda mi oh oui ngabi me pona ni ozo sana nko o tina bakana meka ngabi te loko yo lingo meka Terminator meka acide soko zo acide o pakola sisi zo couleur tia na nzoto mbala moko po koka komona ngo ebongi po eza malamu mingi te ke yo zo envie ko maneti nga na Terminator moko alors que nga mokolo Terminator kaka maboko ya pamba oyo po bonga boyebi combien de bouteilles ekota ba bouteille bena bi mama donc yo zo sala ngona nkozo tumisanga zwa siko couleur parola na nzoto soko sisi zwa acide tia na nzoto na yo po eloko na zolo bango à tout moment ba mama na biso ba noir ba misusu bolingi ko dépenser te mais bolingi nde ko salir ba image pe ya bato soit disant bazoteka ba biloko na bango bato misusu biloko na bango sala kana ngote pour nga na lobaka ngo vérité na sens que même na internet ya banani bomona te muto ya bazotekela bino démaquillant o démaquiller longue alors que na butu normalement moi signe surtout avant là la pour garder poso na ye longue be baté il faut se démaquiller parce que même ata même na ba tongo soko la muki zwaka ka coton mai wana ya démaquillant oyo tango tia ngo na coton o kanisa kuto uti libanda me uti libanda te mais ngai na kati émission na nga ndenge za wana na commande bato mona na koma ko sola la bato masque est important nga batini nga photo ya film moko ya comédien na biso boye biye pasaka na ngola moi on dirait maman moko ya 100 ans boyebi hydroquinone comme ça mutu lokola mukolo nyonso to ekomi boye pourquoi parce que mutu azopakola toujours mais azana manque ya soin même crème ya pona baride azana ngote même état crème ya mbebo ngatala mbebo na ngeza kama kaso ndine na liaka manga sende na life mbebo ezaki makasi ndine na liaka mabumu kanisa mabumu ali felu ndenge ezaka eza makasi na ba noir mais tango na zwi mbebo crème ya mbebo na tie pour lelo tala mbebo ndenge ezwi délivrance mbebo comme nga on dirait que na kendaki place ba Kim Kardashian ba vimbisaka bango mais non mais nga crème na ngai ezoko réparer mais ba misusu ba accessoire wana ba yebi yango te misusu ba mbebo silika bango ndire bazwa njungu madeso ali felo ba fanise bango likola mbebo ndenge za wana silika mbebo eza na celle-ci mbebo poso makasi on dirait veste ya ba soda ya afidèle mais siko ozomona lelo awa ba émission boye yango nazo kokotisa ba révolution ba biloko ebele sala masque na yo parce que eko longola yo ba ride
même si oza na baniongo batamangala o basenga nyongo mabe wana mais tant otie déjà masque wana ekoyeba te koza na baniongo 4 personnes o mona kaka kende okasi oza defa te mais oza defa grâce ya masque wana nde kolakisa yo te ke ozaka defa mais tout ça babio on aza koloba eza po ya enrichir baposo na biso dans le sens que moi ba masque wana c'est très important ba démaquillant oh c'est très important et puis ndenge wana moi ba gommage ya nzoto omona poso ndenge kobima propre ba nido ngana na tantine moko na mona tantine wana obikandi ba bateka biloko ezaka matanga soki nyango to kenda na fandi na ngaka fimo ga utaka kina ye aina ba kaolete ina ba beta zo ba diprozone tout tantine wana zo 10 diprozone mon fimo to zaki na ye azu 2 diprozone siko ezaki siko jour akokunda poto kuta na lisusu mama siko ba seri wana na zo bisabino na be fiango siko to abenga pembe na bi Nicole tala mutazoki 10 diprozone liboso na yo na tala tanti oyi ka telite kanisa diprozone siko diprozone ndenge siko mutu azoki de ateli jaune siko mutu azoki disco oyi pozo na ye ba Rwanda okuto ye ba bunsaka batna ba este ba kosa na zo sabino pozo ne zaki rouge bordeaux moni couleur oui rouge bordeaux ko na bi mais siko diprozone yo eke wapi abaki ngo ko baka to tongoli ngo tongola to ameli ngo ya ko mela to ndenge fia bi bosaka na ka ba poso donc posone ko minduka komando ekosa ngala bi bozo mona siko parce ba poso misusu eza facile te poetela siko moni moto abongo na place ya misusu aluka ba l'huile parce ba l'huile lembisa ka poso ba l'huile ça rapenia ko lembisa poso po tango poso ndenge za wana ezui l'huile boye omoni moi tache ezaki ya noir esani etombwami mais ye poso na no bikre to tali na fi wana mo benya to tonga ki yemo ka tali biso bino ndiye bozo tonga nga pe su munoko efanda ka calmete to saki pe ko tonga e kunga ya bi oui to zo lobela parce que yo so ki di poso moi sa mi msambe na nga ba mongo baza batute nga bi yo so ki di poso 10 ni di poso ni c'est tanti na ni di poso na yo esali loko oh mama di poso na fi neza mabenga habité poso ne siliki tuna Satan mutaza derrière posoyo Satan abali yo lungwa kuna abali ko silika bio pe lungwa kuna tout moi ça utabi Nicole yo pesa katenga bi mais non ezaka po incroyable mutu comment vous avez dit diprozone ce qu'on a comprendre que malgré ça qui diprozone soit zaki ne mutu mso azaki trop na ba savon peut-être diprozone ngaki telisa tamo kaza diprozone obi ba posa ba tumususu za made sumona somba ke sala 3 heures du temps made se limba te obi ba posa ba ava monsieur bolo ba ke note maman neti maman moko zo ba te azo finga la bado o finga la bo sala na côté la posa ya facile te yango zo pesa ba tumususu zuwa mususu yo zo ga vienga obi combien de ça ne ba mbongo na babies combien l'ipeka pam oyebi sur écouter nga combien sur 300 euros sur combien l'ipeka pam oyebi ba savon boni ekotia même sur zoya maman sur zoya ote biloko ba fiero biloko na wesa raté te yo nde poso na yo esa raté sikoyo ngai ndenge za boyeko nga poso moko te ko échapper ngai jamais nga ba technique on a sali na ju oui juste na ye na sali na terminator na longoli chaussette na nga na mona makolo na bi makolo yo jaune yango moni azopesa ba technique yo parce que ma solo ya poso ekosi la raté et puis faut monter à la bino na vérité les noms de les années na pekisa ba maman bo tika ba tibi bo simba ba tibi te ba l'huile kaka to koma na système ya ba tonga na kati mafuta oyi yaka consultation so ngana zo na comprendre ba tantine misusu te o mona ye mo isanda na so ba terminator déterminateur akei na ye. Après quelques semaines, au terminateur, on s'est dit que mais aussi on a l'accès savon basal. Ngana ngana mutu na kin, bino batuza bande kuna bino na Afrique, Angola, Brazza, Congo kuna. Bon moi il savon ba luka savon basal. Moni savon basal ya citron, ba sombi citron. Ba zui yango ba kati, azui coton. Place ba tampon na bango za ba note, so ba zo tia yango. Ezoko kwisa ba pe ba noir wana. Tala, eza pas biloko misusu eza facile pe simple mais il faut avoir aussi la patience. Et on a tagi photo na ngana zaki tanga eza ba photo ya ba moya uta koleka tanga ba buto bima kinge belé après accouchement. Parce que ba nzoto na biso oyo
babuto koko zonga batashe koko zonga tozolia babiloko et puis ba ndenge réaction ya banzoto na biso ba vike na ba âge ba mama biloko monsieur banda kobima na nzoto eza tout à fait normal koluka te estressaka yo non et puis ndenge eza wana ba mama na nga nazo sabino vérité okotambola na internet nyonso te pa ba fi basombaka biloko nga nazo seloko moko soko za na technique ya douche te oza échoué oza déjà à côté au moins ndenge eza bo mafuta ko sila yo mais soko za na ba savon nga na moni mwana mwasi moko na Paris kuna na France kuna autotine na photo lilala kosa yetanga banda osenga nga coach na besoin huile juste même pour mobile na remaka aza mutu parmi batutu na ba commandera biloko awa ye muta commandera ba savon ebele ora 4 5 tunye ngoso bio sala ba savon ngoni nyango boye oyebi ka tindela nga photo na moni ba na salon awa na kingo jaune abi coach nga savon nga za mafuta te na ndako nga savon ya omona lobaka yo soko moni ke non savon mtelingi yo mais tika na savon comme les gars ba mindonde ba terminator te mais terminator ça aide aussi terminator soko linge travailler rapide pakola ngo ya pamba tala zela ba mungu anyenye so ndenge kiti récupérer no ka mayo moni ndenge na sala na récupérer na ka mayo parole soko ngo ka gu elenge terminator ko tsaka ngone loko po terminator ni siba mafuta mususu moni ko bandosi parole ka ngo ka ya pamba zo pakola ngo comme même pour na 2 mois moko bozo ngo pakola no ka terminator c'est tout soko moni ka mama ko tentire e bimi makasi oyemba moko na savon contenant lui juste technique yango wana ata soko za na mafuta tineti ba magasin bazo kangaka boy tondi saka ba savon cocktail na ndako ba lui juste soki bato ba mama na biso miso ya Suisse boza na ligne ba mama Suisse boyede ba mama ebele baza na ba pays mususu boyede bango ba mama po ba mama na biso miso ya Suisse ba ede bino benga mama Suisse benga mama Hélène Manusha nazana na mbongo ya site ya lui juste wana mama na kosala western yo to komandelenga au komandelene kobenga mutute ya poto ba te tantini komandelenga na otindelo mbongo après non tala ba o eleki ba lui la Carolite tala ne exemple langue belé à 30 euros hein oui mais ngata on zo ba kina ko sala ngo comme cocktail na mélanger le na savon mbala moko mais prix nango na ko tiro prix moko raisonnable mais na ko teka ngo teke nona so kaka mobimba bona commander eza moi passe mais ba maman na biso Suisse boza ebele ba mama Célestine Bessi ba mama ebele ya Suisse balandaka nga ba mama Belindo Sango ba mama na biso Suisse baza ebele bo aider ba mama na binoko s'il vous plaît bo aider bande ko na biso o baza ba bande na ba Irlande ba Londres bo aider vraiment pour na to so ba l'huile vraiment ba l'huile eza très bien mais bon ba misusu oyo bozo so possibilité ba l'huile oyo bo tekela bande ko na bino trop te c'est pas bien ozo so au commander moi misobi ba saka moi 20 likolo to boyi na biso te net nga so mutapesi nenga ngo na 50 ko na ko so na ngo kaka parce que ngam na ko gagnante parce que ça vraiment ebelé et puis vraiment ils ont ça là vraiment ça mais malgré na lobi boye malgré nga na mélange que ngo na terminator na ngo na chez nous nga en tout cas na moni sungi nga makasi mais yo peut-être ko sungo te to pour ce moko te mo susu ko mona miso sanete yindi siyo ko batika mani ko loko lakisa ke yindi singa yo za yo nga na zanga mo susu pe ne za su mélange oyo parce que la plupart a mélange oyo ko naza vraiment na ba bonne nouvelle nango la plupart ba tu mingi bazo sai nango de en tout cas kutu ba bisuku bazo zika un cas na mama divine beauté même nga moko pe na tiaka ngo na kwa ngo place oyo buto etika inga tâche awa koto na la mungi na tongo na moni pendia ke non eziki tango moni ke poso eziki bongo o moni soko na mateka o pa kol mateka o ezaka ya mungwa moni babero to liaka mais il faut ça o eza salé yango nde mutu elongola ka place o mutu rouge ezali to place o mutu aziki mais soki moni ke non oza déjà na l'huile ya nduta oza déjà na l'huile pona nini ya ba rougeur oyo l'huile tango moni oziki parce que l'huile juste yena savon cocktail baza toleka donc omi sepela pe mo sepela pe aposo na yo na mona ki comme si mama divine benga kana mama Nicole na mona zik po eza makasi surtout soki bato boza ba poso pete okotela mbangwa parce que eza penya makasi deni mais soko moni par exemple que non oziki même ata soko moni oziki na makolo l'huile oko comme ça même na makolo
même parce que yé ndenge azolongola nduta même ba place nyonso to ko moni ko ezikisi yo pakola ye oyo l'huile oyo na lakisaki. Alors masolo ya poso masolo ya poso ba mama ça ne sert à rien ba mama mususu bo ça semblant net que non osombe eloko kaka ya 50 €. Olingi eloko wana ebongisa maboko na yo po mona évolution. Neti mwasi moko ayakobisa ngai na moyoki audio na ye, oh mama Nicole bon atindi 100 € parce que ndenge eza wana na zona ba biloko ngo natala nanu ndenge ekosala ngai après prochainement na osomba ngai na bi mama na ko rassurer yo te. Parce que toza poso moko te. Et puis koloba te ke Terminator moko otala ngo nanu tango osomba eloko na esprit bongo ndeko kozala desi. Tant yo se donné le but que na sukola na poso nanga et puis poso nanga bonga kitoko donc yo yeba yango que non poso e bonga kana ko brutaliser yango te poso bonga maleme déjà nga moko nazo biswa ngai mama futa nga mususu ya glutation tant na somba ki premier mulangi ya liboso donc na moni na ngai penza normal nazo continuer. Tina bandomona moi ba effet pe ya réaction à mafuta yango donc il a fallu même 3 bouteilles même 4 bouteilles mais écoutez kinga combien parce que maman musu ma futa la joie maman a dit ça ngana bisi na bitantine parce que un déjà ba musu oza costaud ce ko Terminator moko oyo yo nge tension de to elongolo ntasha noir ndenge ni to musu maboko ya pamba yo linge bonga na ndenge ni ba musu kutu ba noir etonda wa ya bakuda mais ba biloko ba noir oyo ba biloko ba awo mais oyo ça ba biloko ba masolo ba oyo Zoa peut Terminator tiens mon pandi mais et ça masolo ba oyo parce que pour déjà ni on a aux autres Terminator il y a pas l'huile ici et ça l'huile té et ça donc mai moko boy kaka mais ça l'huile té yeko to l'huile parce que l'huile la banda ko lembiso déjà moi poso wana ozomona mais au moins est-ce que ba maman na biso africain yo zo ko envier yo zo bitena comme net yé de quoi fio yo mais yo zo na maboko makasi ya yo moko yango moni ba misusu tellement nazala musale bela ko sala na koma ko misusu mona be mama mama ya loati mutu pati ni message ko nazu bena tangi na lo répondre te na ke parce que yo zo ko stressenga ngai na osombi Terminator moko to ba 50 € na savo hotel moko zo tuna ngande ni hotelite alors que ngana bebisa ba mbongo na ngai yo ko envienga ngana bimisi ba mbongo combien de l'huile juste continue na njoto yo siko l'huile juste se koti moko olingi siko bando ko ambete ete na moni boite ba maman na biso africain finalement ba sala kanini na ba penza surtout ba émission le ba oyo et ça c'est pas l'émission ezaka na après net bokenda kana ba page ya ba batu mususu ba tekala blo akoya ko l'action technique kene na site moi ba tu ba tekala blo so ba l'huile juste ko ba remplir on a la Terminator na remplir on yeba te lui juste ba te lui en 30 €. Au son peko parce que lui les autres ça makasi oza na choité ozwa au sommet mais ah ce ko yonga nazo pesa ba ba servez-vous en plus nazo pesa mayele ya rapidité ya technique ozomona et puis net ba biloko ya boye okepe kozwa oza na ngope l'huile o ya nduto yo pe en même temps o ezoko longola ba rougeur. Maman moko na Suisse na base là benga ngama Nicole merci nda pambolo l'huile eza suka l'huile eza pe makasi ngana teko na libon place ba ndute eza mbala mo ba pose bandi kolongo donc za ba biloko yo na lobi émission na ngana za pe fier na pona linga ko aider bino à 100% sans tricage malgré ba misu baza wana ba linga ko utiliser nga bandima ngate ngape munoko na ngape ndeza na ba oya ngai bozala béni tant que bo simbi biloko yo ata kutongo misusu peso bozo tela tela ki mutema mabe na bino on dirait maloba nanga peso landa ba misusu yo olingi no mutute ma ozo so ba Terminator pourquoi boto ko bebisa mbo nzamba Nicolas mona yo mutema no eza pro bien te ozo yima ozo douter nanga ozo bate abeta tonga kosa ka ba yo bi place nga na wuti kasi zonga kasi na ba video otala ndenge o mona nga comme ndena na de nationalité muto abanda makamba mois de la femme na lifelo ezaka na muto ko tumba bataba kuna ko sala service à traiteur ya maboko ngai yoti mais na 8 ans na dépenser et mes propositions à la boy ezaba tout un sacrifice mais yo sikoyo ozaka gate azokosa moi sanda net isa moko yo oningika ko critiquer nga mais ça va passer na maboko ni sala gani yo moi maboko zo yinda yo naza ko libérer maloba
maloba moto eza na puissance soki olingi biloko na nga etravailler rapide yeba kopambola ngai yeba korespecte mosala na ngai parce yo omelaka mai ya maki yo ndenge oza na laki savo basala okimi mbango après liso oyo kosomba terminator kaka yo te alungwa kuna bon siko poso ngo linge bungana nana aza perdante yo ngate parce yo obenye ngate yo kozwa moto azoteka bafulard na 10 euro na internet yao bato basaka bemission si oyo moto oyo otelelo na 30 euro te nga na teki yango yo mpo korevendre yango mpo oyo eza bafulard moko ta bafulard aswa moto alati mwa liputa ne boye atia yango mwa boye to na baete boye msi na bamoi boye bafulard ya kitoko boye yo ozozo batio okozwa yango koteni nana yango moto atekaka bamafuta ya olakisi lui juste lui lo ya kitoko ezosala mpe boye nani yango oyo otiela yango mobimba boye servez-vous boye baremplir yango na bamilangi bateli bino ba 30 euro nayebisa bino makambo ya solo tala bafulard ya kitoko boye na baete boye tala nde nakangi yango na style boye bafulard ya kitoko nga kutu oyo biso basaelinga yango popo oyo fulard lokola bazin ya molai boye baka etekelo na 15 euro yo moko mpo kooteka yango okoteka yango mpe 30 euro oyo eza bacope ozomona batongeli nga yango kutu enini popo na kolata yango mais eza fulard bafulard eyawo bafulard ya kitoko nga bato ebele maafrida bamiso bazorespecte ngai te yango nzambe akomi kobeta bango namonaki filme boye azokritike ngai maki na mafuta namoni kaka na bitala fio tala teinture oyo peni ondira awuti kaka lifelu kuna kotoka mai kuna ya régie des eaux lifelu ondira tumbi aye makemba kuna na lifelu kuna tala makolo omoni masumu ozoma moto osala mosala na yo ozoprofite nango me ozomanke barespect yesu alingaka bongo te nzambe alingaka bongo nzambe alobi oyo moto azolonda kobuka alors soki bolingi bambongo na bino bamama misusu boyeba korespecte mosala na nga boprofite nango te apres ozochrétien maloba nange kolanda maloba nanga nganga te ozomona bafulard boye nga kuna apesi yo na 10 euro yo mo mpe na bakoin mosusu mpe bokozwa ngo ata 50 obi te mani ko nga na oteka ngo 30 euro ekokende eya bafulard ete moto akolata mwa robe ne boatie mwa likolo moto akolata mwa nini mwa top ne boatie meme ata mwa nini mwa chemise moko ya kitoko boye si fulard botie likolo bafulard ya kitoko boye ya basoi ozomona masolo ya poso nazosa bino ndenge eza boye masolo ya loposo eza meme na balukuta mingi ebele surtout biso tozalaka na bainternet ya surtout ozomona moto atela surtout bato batela balobaka verité te bato batela ndenge eza wana balobaka verité te yango namoni oyo mpa fio nani filme oyo tosala ne baaffaire ye tala bandute ekati yango moni ngai nayesaka matanti miso ya baafricaine ya mawa mingi bamisusu bobebisa baposo na bino likolo ya presse likolo ya koenvie likolo ya koloba kino dans 1 mois dans 2 mois olingi okoma neti ngai ozangi patience fo ozala na patience epuis ndenge nga kuna préféré olio bandano kosomba bilo yaka na consultation oye olobi kuku misusu tala bamama si ameli abi mama Nicole zwa mwa ji mela me bango te misusu baza maboko makasi mama si amela ameme ntango osala mayele na ngai oyo eza bamayele kosala terminator ndenge ngai nasala terminator boye nazomba baproduit ya papa kami euti labo nabeta yango boye nzambe apesi nga mayele nasali terminator na babiloko na biso mosusu nazwaki na nini awa na bacuisine nabeta yango eya basolution ifo ozala motu pose meme savo cortel oyo nakosala yango meme usine basi savo cortel meme na bana boyebi ke mama moko abengai nga azalaki na bapelikile na mutu asukoli savo cortel na mutu abi maa Nicole yebisa bato savo cortel ezosukola meme mutu kitoko mpe eza na solo ya kitoko savon yo oza na okutu na bezo kutu ko ya makambo ebele te moyika savo cortel ezango mokebo ozwika mokebo ali ezwa ata awa wi juste esopi na kati oningisi mafuta na opakola te biso bobe maa Nicole kosubongisa poso yango nde ezaka boye kasi eloko nzela mokuse te yo lingolanda olanda biso bataba oyo tosala baémission tosala bamafuta ngai yango nalinga kosala motuma ngai nalobaka ngai nakosala bamafuta te parce que mafuta te moto etelisaka ozala po chokolat ata bato po chokolat soki ozwika lwilo osukolaka nango bato bakama bakasa comme sike ne oza leloko moko pakolaka spécial omona mpe panda bamoi mafuta ne osimba yango rare savo cortel na makolo na yo savo cortel na makolo na yo savo cortel misu na poko volal ngai etala banana banda osala émission napakolaki yango na wiloti yango epe ezotelisa maboko
soko ozongo ofandi nango mpe boye aso maboko terminator oremarke ke terminator esali neti eyindisi yo na sansi ekangi baposo maboko kokende mosika te ozwi kaka bango mibale osangisi yaka nango pakula soko mpo pakolaki terminator na makolo omoni ke makolo sikoyo esali neti baposo ebandi kokite koke mosika te ezwaka bango mais soko pakolaki savon cortel na elongi soko ozalaki na batache makasi ba bouton to batache moko mike mike omoni ke baposo bandi kolongwa yo ale zwi kaka l'huile oyo yaka nango bala moko pakolaka place wana ozomona l'huile oyo meme na bana parce bamisusu ntango ozoloba bayokanisaka ozobela makambo batioka bayebaka te ngai nazonourrir naposa bafamille ebele nyonso tu meme na bana babelaka eczema bana babano bazalaka mo baloto bamapalata baposo eza neti kogratte bamama bosalela bana mungwa na mai na nido na maki gommage wana ekotia posa bana na bino propre soki mwana na asali gommage wana même 3 fois après obimi mama zwaka oyo sukolaka mwana isili mais bamama na biso baafricaine malgré nyonso to naza koloba oyo problème na biso ezali la patience paye na mokuse la patience paye parce que soki bamisusu okomi abengi mama abi mama yo landaka nani mutu na mama baba yo landaka moi sanza te biloko ne esalaka biloko ngo yo lobi esalaka te ça fait combien de temps bandi siko mama Frida siko ayebi siko ye ça fait des temps mama Frida bozomona wana totie photo na Facebook te hein ça fait combien de temps yo osalaka ba biloko mutu azaka na poso même il y a yo dans 5 mois et comme ko améliorer et ça m'a bête parce que pourquoi bon pas koli ba biloko ebele mosusu mosusu ovoye pa nanga na fandra na Suisse olegaki na Suède olegaki na Londres olegaki na États-Unis olegaki na Afrique na ba Côte d'Ivoire et pas ba fi wana poso kaka ya yo poso ne komi eza ya blessé de guerre siko ba poso wana yo kansi poso yo ekoki ko maîtriser crème mafuta ni terminator mbala moko non mais donc ngako tu soko za muto uti ko simba ba mafuta bato belé parce que bato belé misu ba mafuta na bango misu koti ba acide ya makasi c'est pas facile poso et s'adapter peut-être obi que non na mekano biloko maman Nicole oyemba moko poso s'adapter poso c'est impossible de s'adapter facile donc oza muto nga na ko conseiller tout de suite vas-y na nido mungwa maquillage jaune na mai nango pona nzoto même pendant 4 jours olandisi yango tango biloko wana nyo parce que yo robona ka ozo sukola bongo mais pour monter zolongwa tango posone obando lemba allez au commandé oyo ma soko zaka na France oyo eza l'huile banda siko ko tiaka ngona njoto parce que poso lemba kayo tango poso bandi ko lemba allez obandi siko ko kota na terminator zo mona siko ndenge okure kendaka mais c'est impossible osobi ba produit par exemple na Londres au moins que ba produit ndeko travailler bien te oyo lobi te na mekano ya mama Nicole comme kango osaka gommage te ya njoto gommage parce que nga pona nga na teka gommage te parce que c'est un gommage eza facile pour aider beaucoup de femmes africaines nido mungwa maki eza ba gommage te gommage oyo na somba eza ba savon soki ba l'huile non banana gommage ya nido esala au bien mais na elongi beaucoup plus bokenda na ngote parce que mungwa eleka trop na elongi te dans le sens que ba msuni ofanda na ngwa msu tambula yi eza déjà c'est un gommage eza très bien mais eza très fort en sens et travail à rapide mais la patience paye surtout na peau okoki jamais ko dépenser moins mais aux a besoin ya ozwa bon résultat et simbate ata ngam na oloba oyo poso eshitaka ngai na sens que oui neti ngana uti obota beaucoup plus na komo omona ndemo ba trace ya ba mo ba petite biloko ezo bima c'est tout à fait normal eza ba hormones mais siko lobi nango soko moni ngai so elongi babo yobi mama Nicole penya ya azora neti tout là na auto sola na mama moko te mama Nicole tie photo anga bi pona ko encourager ba mama misusu batala avant na après ndenge ba buto ebetaka nga eza 4 mois passé ou 5 mois tant on a auto ekobota mais après donc ba bouton on est longwe nango mais il y avait la patience ba tâche wana pe ekei nango mais patience efutaka
koenvie te kosisa babiso nyonso bafia bainternet te même ne bafia bainternet ngai na koloba mutu yalobaka vérité mosusu oyo azali parmi bato na ngai na kati parce ngai na opesa bamasolo oyo bato na ngai oyo batekaka biloko oyo kutu baoteka ngo balui juste yo osala yango servez-vous te ke non neti bamama mosusu mingi neti mama moko namonaki na whatsapp komela nga te namonaka manikole nazwi déjà huile oyo te mpona barougere na ya nduta ngai abi mama bino mosala na bino kaka ata bonjour bopesaka nga te soki analakisi eloko mama oyo ozwi bolingo intere eza mabe fo koluka koyeba mutu ntango alakisi yo masolo pesa nzambe merci mpona moya leloko meme biso bato ya kotela makasi bamiso baloba verité te amona eloko mpe olakisi yo te mosusu oyo kokosa yo te somba glutation somba l'huile wana eza bien mais eza baaccessoire il faut ozalaka na basavon faut ozalaka na babiloko neti batechnique baterminator kakolongolo noir donc ngai yango nalobi ke non bato boza misika na préféré nasalela bino mélange parce que soki olobi te mani kol commandele nga nakosala yango te parce que ça fait bane inane na koti na site wana na commandele bato donc bakoya kocoince nga na mukanda po napesaka adresse na ngai ndako na mukanda suisse akoluka yeba obimisaka biloko wana osalaka nango nini alors mpona kobatela mpe mukanda vaut mieux na commande après nakoki komélanger na savon cortel déjà nayebi so ke prix esali boye ozomona comme ça ntango oza omoni koza na po moko ya yo esukamaka na difficulté déjà ntango oza na mélange oyo mibale obanda omona quand même poso na yo ekobanda sikoyo kotravaille bien parce que bango mibale baza eloko ya moto bazosala masolo meme na elongi bato boza na batache babouton batache meme ata ya moke lalaka na savon cortel okomona na ntongo ntango ozolamuka masolo kitoko en tout cas vraiment ba mama na ngai na komi na ngai na suka na lakisi bino ba fantaisie vraiment ba mama boye sima bo ko visionner bien ba vidéo na bandeli ozomona tozala ba bracelet na biso toujours ya kitoko pa mama na biso toujours ni net ozomona ba fantaisie ozomona tout ensemble bracelet tout ozomona bilo mato inango yango ensemble ozomona ndenge ezana bagi nango bato so alingaka bagi etonda moni bagi nango ya blé yango moni obongisi maboko na yo mais bozala pressé te ya koya bitende ni na okoma na sokoma kaka te tala ta budget atobimisaki budget ya 300 euros mama soko ye kosomba koloba teke non na ye na meka no ba soko zo meka ba meka ka poso te ba misusu nazo ba popo azana ba terme wana trop poso ba meka kango to komeka poso no te lobani na sokende kosomba bilo mama Nicole na bongisa poso nanga soki pa bandeko ba misusu osombaki biloko poso na yo ebongi te na sens ke ndenge ezana orumeli na bandeko peut-être okoki kotenter chance kote mosusu eza mabe te mais koloba te ke non nazokomeka nameka nani pa mama Nicole pour ndenge nini babiloko na ye non ngai vraiment nazoloba très bien ke bandeko misusu bazosala bamisala na bango mais toza na monoko ndenge moko te ya vérité le problème c'est ça parce que nga nazopesa ba cadeau ya biloko ebele ba biloko ba l'huile ya nduta ezolongola ba rougère en même temps toza na noir na moni ezosala penya musala na pesa ba technique oyo aleki na carolite aleki na ba betazole aleki na ba tibe kala na makasi na sens azo travailler mais l'huile ya mundele lokola ba l'huile ya ombia aleki l'huile ya ombia mais tala ndenge eza munene bo mais dommage que na ko commander la ngo batuté on a lobi ba maman la biso à Suisse bazali na moni bongo maman nani Hélène na Manusha bo ça ba connaissance mingi na ba maman biso ba Suisse ba ko aider bino mais ba oyo boza musika moi je préfère encore na salelio même na bane so au moni mwana no ata mama kwanza to miso poso zo gratter to azam po tellement ils a trop sèche alors okoki ko sukole boy ozuma lui juste au tiers au second moment à reprendre maman ko posonner et sukomi kitoko allez aux ozongisa na mafuta ya ezala ya ini vanilla ezala dove ezala mafuta normal ozongisi et puis ndenge eza boye terminator pe lisusu soko moni misusu poso ya mwana batache misusu ezo gratter eza mabete kotia place batache ezali terminator mais na pesi bino penya ba technique maman ngai na mega terminator na l'huile oyo modèle ezo elongo nga poso yo peut-être soki esali yo esui yo tika soko moni obite mani ko ngai pa na ngani na moni yindi singa otiki alors ozongi na yo na nini na savon cortel na nini bato boza Irlande Londres
partout nga na préféré na sala bino mélange o yango avant na sala yango na ye quand même na caméra na zala na bino très sincère na loba bino ke biloko mibale oyo ezolongola noir rapide ça va corter la zo travailler na mais avec ye aropesa moi quand même force quand même il y a rapidité aussi ya kolongola batashe oyo esala ya ba noir to omoni ke mokongo ezotela mabe makolo ezotela mabe mais soki omoni ke oza pe la possibilité de commander yango pourquoi pas bato ya France bokota na juste.ch okei na Google obeti juste.ch otie pays na yo apo bino bato ya France il faut bozala na conseiller wana akoya pona siko akomemela mbala moko produit mais akoza conseiller oyo akoya proposer pe akolakisa ba produit ya juste ndenge ezali. Allemagne c'est pareil bato France ça sert à rien bosenga kananga o maman Nicole est-ce qu'on commander biso non bino boza nango mais na France ba Suisse ba tindia ngo kuna eza ebelete na stock et si la rapé mais bato ba nango te za bato Belgique bato Hollande bato ya Suède nde baza nango te donc c'est un peu ça mais bato France vraiment boza na droit ya commander ba biloko ya Suisse boza nango besoin. Alors natiki bino ba maman nanga oza mato ya koyoka yoki oya amoni ke non soki azo dépenser mokie mais azo embêter biso bato ba internet ke non poso na ye ezo bonga te vaut mieux que commander te tika na yo tika masolo ya poso moi si aza très dépense et puis soko lingi o envier ozala poso propre alors otala lisusu poche te alors banda siko ko dépenser mais okoko dépenser pe aveuglément te quand même soko omoni quand même que non oh moi Nicole quand même première fois na meki moi changement moké deuxième fois na tala peut-être mais soko omoni que première deuxième quatre fois ti posone changera te au commande ou soit yaka na to sola na privé to luka consultation ou soit neza yo pozo misala bisalela. Alors si vous respectez vraiment façon na zo lo bande ozo posono bien de ba maman na biso lelo ba misus na so na maman moko maman nga ma Françoise Bwanga maman Deni Maboko maman wana ça fait ba mois et belé sur 5 mois a commandé raté ay ma Nicole Maboko na ngaka kitoko ça va ba 5 nde la solution technique na citron mais na kama ba tu mususu o mona o maboko na ngezo inda comment maboko nezo inda alors que ba ninga misu ba hotela kana ça va ba 5 na citron na maboko na bango botala na technique yana na laksa bino mayele wana so naza mtema mabe so naza vraiment net ba fio ba internet ba kosa ba bimisela bino wana mayele nzambe mayele penya ya mutu akos comme ça on pe na mbongo na ye ça va ba sani pe na juna tia ndam na jiba citron na tie allez 30 € na mulanga Terminator oh lui ezo sala pe après Terminator so ba noir elongwe sukola kana ngonjoka ça va ba sani mais nyo so tezaka pona ba intérêt na bino mais patience bon respecter pende na zoloba au commandé Terminator Lucas ça va basani ya ba citron somba ba citron mobesu kotia ona kati sukola ka basani so sali nyonso wana ozana problème ba noir na maboko te so yokite problème ezate ko bandolela kaka maboko na yo obando ko accuser mais ngai pa nga batu misusu baza ko bonga na ba conseil ba misusu vraiment ba commandaka rare Terminator depuis ba commanda net maman nga wana a commandé ba liboso te ba bibalete mais a commandé quand même a eu résultat ya bien a tiré na ba savo basal ozo mona ba maman vraiment tous en a bonne compréhension mabako ele karaté et kolinga ko tungisa pe mundi munanga to te mani ko ka Terminator moko banzi ko lobotelite pourquoi koya na ba biloko ani pa nanga to soit na yo bloqué ok ko bebisa réputation na ngote biloko ne sala kate to tuna yo osombaki ya combien so eloko 50 € olingi nzoto ne bonga eko manetinga wana eza kitoki eza iso normal te ozomona na ba conseil on appelle si vraiment na lobby te Terminator nde erotelison nzoto mobimba sans savoir cortel sans oyo mawatro vraiment merci beaucoup la famille ba maman obozaki na ligne ntamba zala na bino ba oboza besoin ko commander ba oboza besoin ba fantaisie donc bon contacter maman Ninette tout moi na Facebook na ye pa na ngai pe boko ko ya na bino bozomona ensemble na biso ezali awa vraiment très joli aza pena ba biloko moko ba pièces rares pour vous ala vraiment kitoko même na soirée boy ba fête boy na ba été vous ala vraiment bien na ba tongeli moi ilamba no boy pantalon po eza pantalon peut sopani na iloko boyo lati pe ya ba fantaisie no boy kitoko teinture pe bien ngana za na pona bino vraiment to avancer pour to lutter vraiment pour na ba des nationalités et puis Satan année oyo arozanga bato ba osala nettoyage na lifelo bato ba nettoyage na lifelo ya kotumba bataba ezate même bato kolia ba manga sende na lifelo bazali lisusu te
Alors, vous contactez pour nous commander biloko na bino. On est dans les bons et puis on est ensemble. Merci beaucoup ba maman nanga. Pour la maman na biso yo bozo c'est la ba koli na bino ezoya. Mais le problème est ça ba kodo na pesa ka ba maman ebele. Bolandela ka yango na poste, c'est très important. Après une semaine, ou après 4 jours, moni colis ezoya te kokipe ko benga na poste na bino. Au pesi ba numéro na pesi yo. Après ba ko aider yo ba yebiso ke colis na yo ezali awa. Soki bozo fanda tamulai bazo zongisa ba colis na Suisse parce que ma COVID-19 bata poste vraiment baza trop saturé. Bozela ka kate bango ba livrer bino te ba maman na biso ya ba noir. Merci beaucoup la famille et puis merci beaucoup na temps na bino oyo bozalaki nango pona nga na ligne. Zamba zala na bino tokutani prochainement na édition mususu pona conseil ya Bongisa Poso. Merci beaucoup.